direct. Je suis en direct, hein? Merci. Comment porte? Oui, bandeko, bon, mais ça biso déjà, donc, nous autres déjà, donc, dans 8 minutes, il y a retard. Bolimsa. Bandeko, situation toye libino moko boyebi ba situation oyezo le kanakati ya République démocratique du Congo pour na biso ba Congo. Bandeko, depuis indépendance oya biso ya ba Congo, en tout cas ba injustice ezali ko continuer kaka. Ba injustice ezali ko continuer. Depuis Mobutu asala coup d'état epa ya Kasavubu. Kobanda wana souffrance ya ba Congo eya. Bandeko souffrance ya ba Congo eya. 60 ans de l'indépendance. Tisikoyo. Tozo continuer ko crever biso ba Congo. Donc il ko crever pena ko crever. Bandeko ba oyo ba ko intervenir ba koki ko intervenir. Limero na biso oyo tozo salela awa ezali 0033 751 057 114 0033 751 057 114. Bandeko, trop c'est trop. Yango tozo loba na esprit a bien biso ba Congo photozwa souveraineté oyo ya biso na esprit a bien toyete poto finga batu toyepete poto diaboliser batu. Ya de batu bazo loba no Congo eza indivisible mais na ba injustice oyo ezo leka na kati ya Congo et pas na biso ba Congo eleki. Bandeko tozo komona yango depuis Kasavubu. Combien de gouvernements oyo eleki ata mu Congo azate. Congo central ezali province oyo ezo contribuer na ba trésor public please ba 100%. Mais ba kosala ba gouvernement ba bosani ba Congo. Ba kosala boye ba bosani ba Congo. Ali biso ba Congo oyo toza libanda na ba Congo ensemble ba oyo bazana biso na kati ya République wana. Faut sala quelque chose. Yango toye. Ba injustice oyo toko continuer na yango. Est-ce que balingaka biso ba Congo ou pas? Merci bandeko. Ba oyo ba ko intervenir, ba koki ko intervenir ndeko Blaise en tout cas merci bonjour ndeko Congo. Merci ndeko. Donc toza ensemble ndeko donc ba souffrance ezo ko continuer et pas ya biso ba Congo. Na ko tchana nu avato banda ba oyo ba ko intervenir po bato bazali bandeko ya Canada na bandeko États-Unis toyokana ki ba ko sala ba intervention. Bon nazo zela bango. Toyokana nu kamwa extrait ya leader ya ba Congo. Longia Congo, honorable Nemwanda Ntsemi. Merci. Parce que les jeunes groupes, ce que passe le Congo, on nous massacre et le régime en place refuse tout dialogue constructif avec nous. Alors, à qui devrons-nous écrire? Réponse au secrétaire général de l'ONU. Lorsque les Kurdes du Kurdistan et les Albanais du Kosovo ont été massacrés par Saddam Hussein et par les Serbes, à qui ont-ils écrit? Réponse au secrétaire général de l'ONU. Lorsque l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale optent pour l'organisation d'une table ronde au Congo central et que le régime en place refuse l'organisation de cette table ronde, à qui devrons-nous écrire? Réponse
au secrétaire général de l'ONU. En 2007, lorsque les députés sont allés en congé parlementaire, ils ont en vacances parlementaires, ils ont écrit et soumis au gouvernement central des rapports contenant les doléances de la population. Bandeko, nazasi boyoki. Donc, ba problème oya biso ya ba Congo e bandi lelote. E bandi lelote. Mobutu asala ya minene epai ya ba Congo. Mais to supporta. Yepe basali coup d'état. Epai ya Laurent Désiré Kabila. To supporter yepe, to supporter. Toye komona, soi-disant susu, o mwana na ye. Tozo continuer ko sibir. Ni mu Congo na ba gouvernement na bango wana, bazalaki me na ba poste ridicule. Bandeko na ngai ya ba Congo. Biso déjà si to décidaki. Donc tozo décider ou bapesa biso référendum yango ekokumba biso ti na indépendance oyo ya biso ya ba Congo, vouloir ou pas, na esprit ya bien. Il y a des Congolais qui disent n'importe quoi. Congo eza indivisible. Nani mutu ayebisa yo ndengwana? Tozwa indépendance. Eza ba Congo batu bazwa indépendance. Na 1959, le 4 janvier. Eza ba ancêtre oya biso bambuta bamba. Bambuta nzenza landu. Bambuta kasavubu. Baza ebele ba oyo bakufa. Mais ba bosana bango. Ndenge bazo continuer ko bosana. Et Congo central. Ale biso ba Congo tozali ko lala trop bandeko. Tozali ko lala trop. Donc soki totali banlongia Congo. Oyo honorable Mwandansemi bandeko azana raison. Donc azana raison. Donc azana raison. Donc 100% tozali bafoué. Donc bazali komone la biso. Botala na chef de l'État, soi-disant chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. Plus de 60 baluba déjà. 60 baluba. Pembeni na ye. Mais na kati ya l'IDPS wana. Na kati ya l'IDPS. Ya de ba Congo. Ba oyo basali ba 32 ans, ba 37 ans na kati ya IDPS. Mais mu Congo mon côté. Et soki totali. Gouvernement oyo kaka ba uto sala. Tokotika la komona mu Congo te. Yango tozo loba. Biso toko continue susu na ba injustice oyo te. Toko continue susu na ba injustice oyo te. Donc ezande mwana toko continue susu na ba injustice oyo te. Bandeko na zasir nazo zwa ndeko na biso ako intervenir à partir à Djobour. Bonjour Ndeko. Bonjour. Voilà, Patrick, merci. Obengi biso na mboka nini Patrick? Merci beaucoup. Voilà Mbouta. Vraiment. Oui, oui. Il n'y a pas de souci Mbouta. Vraiment. Vraiment. Donc, le problème est ça, il faut s'organiser. On va utiliser la force pour aboutir à ce tokoza la passivité parce que pour koko na biso banzambi na biso bakulu na biso basala biso photo telema biso to telemisa bango il faut to bunda bitumba ezali makambo ya pacifique te to kenda ndenge te tokoko senga yango pete parce que mundele akoboya po izo profiter na bango vraiment si to yebi déjà ba mentalité na bango mundele yebi izo profiter na bango
yango donc eza eloko moko biso fo toyokana tosorganize tosangana tozala mikami mbwa to utiliser force avec intervention aide ya bakuru na biso na bakoko na biso toko arriver na oyo tozoluka parce que même indépendance ya liboso bambutaka safu basalaki kaka mpe ndenge wana babondelaki mondele te biso tokobondela motu te po soki tobondeli motu tokozwa oyo tokosuka kaka na kolobaloba eloko moko ekosalema te ngai na suki na ngai wana intervention na ngai nalia nalobaka ande likambo wana merci Mbuta Patrick pena na contribution na yo pona journée à lelo tosololaki déjà na zasir en tout cas merci Mbuta zala branché tozo continuer ko développer Mbuta ndenge kaka olobi donc ndenge ka otoloba na tikyo na Mbuta donc ndenge Mbuta Patrick a otoloba donc biso ba Congo photo telima soki to telemite ekozala pasi ekozala kapasi donc toyoki donc tozokomona ya minene soki bolandi ata na gouvernement actuel bakongo bazate soki tolobi babengi biso batribaliste soki tolobi babengi biso baraciste soki tolobi babengi biso do bakombo ebele voilà bakombo ebele mais soki totali vraiment soki totali ba injustice pa ba Congo eleki ba injustice pa ba Congo bandeko eleki ata soki totali na kati ya diaspora awa ba injustice ezo continuer oui biso tout ozo linga libération totale ya mboka wana mais libération totale ya mboka wana toko libérer mboka wana na ndenge nini est-ce que toko continue ba injustice po biso to monaki vomie kutu ndenge mboka ngo pe ezakaka ya kozika boye biso ba Congo c'est le moment pe to meka ko profiter to longwa na bowumbu ya babikolo mususu po tozo continuer ko sibir tozo continuer donc ko futa ba le bien mal aki moko boye oyo biso kutu to yebite voilà donc ibandeko na ngai ezo sala pasi soko ke na Congo central mo Congo tu azoko loba yango Mukongo tu azoko loba yango ke biso toko continuer kaka kozalaka ensemble te na RDC photo kabwana na RDC po ba massacre ba injustice nyonso elekaka na kati ya Congo central na parlement ba monaka yango kaka zero ali biso tozo loba yango awa ba Congo biso toza na kati ya Paris awa to yokanaki deja na ba Congo mususu. Donc, ba jour yo tokobanda ko manifester, toza la 10, toza la 20. Tokobanda ko manifester avec ba banderole. Que ba injustice, ya ba Congo eleki. Donc, ibo pesa biso, indépendance na biso. Po botika la, na république wana. Po biso ba Congo, il y a des gens qui disent n'importe quoi que les provinces plus pauvres, il y a République démocratique du Congo. Eza Congo central. Na loba yango na vidéo moko. Congo central n'est pas pauvre. Mais Congo central, on l'appauvrit. Donc Congo central n'est pas pauvre, mais on l'appauvrit. Congo central n'a pas besoin d'aide, mais du respect. Pourquoi du respect? Bandeko, botala indépendance. Oyo ba ancêtre na biso ba senga. Ba Kasavubu en tant que ba premier président, ba bafoua bango, ba lobe la kabangote. Ba lobe la kabangote, ba longia Congo, Mwanda Ntsemi, ameka ki ko sala quelque chose, talandenge l'état mobimba, na ba Congolais nyonso, likolo na ye. Likolo na ye. Na kamwa vérité kaka oyo, aloba, likolo na ye. Yango bandeko na ngai, ngai donc lelo tozo sala live oyo pona ko meka ko talisa ba Congo mususu ba oyo bazo continuer ko kumba ba mal ba malette ya ba soi-disant mais boye baka yango soki to continuer boye biso na bino ba Congo to ko perdre po tozo ko perdre déjà souveraineté na biso ali biso yango to lobaki yango kina vo beto ba Congo twena Kina vobeto ba Congo partout dans le monde ba oyo bazolanda ngai. Partout dans le monde oyo bazolanda ngai, faut qu'on partage.
kina vo beto ba Congo twena ntangu ifueni beto to atelama to eden longi ya Congo pona biso ba Congo soki to tali na Congo central ba société ebele ezakuna mais banani batu bazo bénéficier na ba société wana mu Congo te do mu Congo wakuma kwa ni zoba mu Congo akoma na ye donc zoba akosala kakutu eloko te na kati ya république wana yango bandeko omoni na esprit ya bien biso ba Congo vraiment toza prêt pona ko se détacher donc toza bien pona ko se détacher na république wana po trop c'est trop bandeko ndenge tozo continuer ko loba boye na ko tiela kabino kama ba extrême susu voilà. Au sujet de la troisième parenthèse, le ministre de l'Intérieur vous a dit que les Mwanaseme étaient détestés à Louosi. Il vous a présenté un groupe de notables qui a signé. Je veux bien que lui, en tant que voilà bandeko nazasi oyo ezalaki batambo ya ba kiungu wa kumwanza voilà. Nous n'avons pas de problème avec nos compatriotes de l'Équateur, de Bataï, de Bandung, de Kip, de Maniema, pas Kabiloulou. Alors, est-ce que Bakatangani va tribaliste? Est-ce que Bakatangani va séparatiste? Tunataka ile pakati inasema hivi, Monsieur le Premier ministre, wende ukaseme kwa Mobutu qu'il y a une conférence nationale pour trancher ces litiges Katangé-Kasaye. Alors la conférence nationale, avant qu'il le fasse. Vraiment, nous continuer ko l'autorité suprême de ce pays tranche ce conflit. C'est-à-dire Kasaï en avant, marche. Mes compagnons de l'Union sacrée, ils m'ont vilipendé, injurié, calomnié, poignardé. Je leur rendrai aujourd'hui la monnaie de leur pied. voilà bandeko nazasi wana kiungu oyo pe asala mabe pa baloba kiungu wa kumwanza aloba yango donc yango biso ba Congo tozo continuer ko loba yango bandeko tokotika la kasusu simate. Donc itokotika la simate wana eza ba kiungu kya kumwanza lobi azana problème tena bandeko na biso Équateur bandeko na biso ya Bandundu bandeko na biso ya ba Congo mais kaka bangwana donc bandeko na zasir
bino moko boyoki. Yango Longia Congo awa sikoyo aye koloba. Pas premier ministre à l'époque. Aye bisaye que soko lingi na ko gagner na Congo central. Pour ba Congo toujours baza na confiance et pas na ngai. Et oui, tozo mona yango biso ba Congo toza na confiance yan Longia Congo en tant que leader de ba Congo. Voilà, en tant que leader ya peuple wana. Voilà, toyo kan Longia Congo. Excusez-moi, au sujet de la troisième parenthèse, le ministre de l'Intérieur vous a dit que le Mwandansemi était détesté à Louosi. Il vous a présenté un groupe de notables qui a signé. Je veux bien que lui, en tant que ministre de l'Intérieur, qu'il organise un référendum dans le Bas-Congo et je lui défie que je gagnerai ce référendum à plus de 85% parce que la population du Congo central continue à me faire confiance. Après la décision de Matadi, je suis resté silencieux et combien de messages j'ai reçus des professeurs Bas-Congo, des avocats, des médecins, des notables. Je demande au ministre de l'Intérieur d'organiser un référendum pour démontrer la popularité ou l'impopularité actuelle de Mwandansemi. Mais je continue au sujet de la troisième parenthèse. Excusez-moi que je puisse commencer mon exposé en parlant de moi-même. Oui, bandeko, bino moko boyoki. Donc, selo biso ba Congo bandeko, faut pena kaka to se détacher na république wana ya Kimbambala. Tozo ko bénéficier na eloko te. Tozo continuer kaka ko souffrir bandeko. Yango biso ba Congo tozo lobaka yango. Oui, tozali ensemble. Na ba problème ebele tozali ensemble. Mais na ba problème mususu biso ba Congo tozali ko senga ba pesa biso souveraineté ya Congo central. Bandi ma biso to se détacher na biso. To liaka na ba diamante pour le moment. To liaka na ba or te. To liaka na ba cuivre te. To liaka na ba minéraux oye tonda na ba kombo kuna soki na l'est. Mais to vivraka. Et to zomona la plupart. Bazo uta Kasai, bazo uta partout na Congo central. To fandi na bango na babikolo oyo nyonso. Y a pas de problème. Mais ba injustice na biso ba Congo elekitro. Congo central ezo produire mbongo ebele oyo ezo ko financer ba trésor public na kati ya mboka wana. Mais soki oke otala na ba société tout partout ko bana na ba société ne mu Congo azalaka te. Yango biso tozo lansaka message et pas ba notable ne Congo. Biso yambala oyo to lobaki yango fobo sangana. Pobo zwa solution ya Congo central. Pobo lobela peuple wana. Les seuls mutu oyo alobela ka peuple wana. Eza Longia Congo, honorable Mwandansemi. Oyo ba fingaki. Oyo ba lobaki ba n'importe quoi. Mwandansemi aza kolabo. Mwandansemi ba chena kingakati. Mwandansemi ba laisse pa ba mbwa epai ya ba epai ya roi epai soki ya nani ya Paul Kagame. Bandeko Mwandansemi asali bango kamwa pardon, asali bango kamwa surprise à mon ami. Média et yindi. O autikuna, faut ba pesa e poste ki premier ministre, et faut ezala ba yebani, faut ezala za kolabo bandeko. Toko suka wapi biso na ba peuple oyo. République démocratique du Congo elingaka na yango ba Congo te. Toko suka wapi. Ilunga abimi. Est-ce que Bache Mwandansemi premier ministre? Vraiment. Bache Mwandansemi premier ministre? Nabino oyo bozoko koma toujours ba faux article, ba soi-disant ba soutien. Yane Mwandansemi azalaki na clandestinité. Boloba, ba faux article. Ba tout batanga ka sou ba article milai te. Congolais. Azakutu na tante ya kuitanga ba article milai. Mwandansemi boloba Mwandansemi kolabo. Poste nini bomoni azui. Mwandansemi ye bandeko.
alobi na ye to solola na bandeko nyonso ya gauche na ya droite en même temps aza sage poto luka paix dans ce pays mabe nini alobaki collaboration nini oyo bino bozoko koma kaka ba article ba soi-disant ba soutien ne Mwanda Ntsemi bino bokanisi ata bozo soutenir Mwanda Ntsemi awa o ba soi-disant ba soutien ya ba petit groupe moko bo ya Mwanda Ntsemi azana soutien ya makasi ko banda na Kinshasa tina ba chela tina ba luozi tina ba kasi tina ba lufutoto boyebi kutu naza si Congo central biente azana soutien ya makasi ata bolongo li ba soutien na bino awa na kati ya diaspora awa o ba soi-disant bino ba tubozo soutenir ye na kokomaka ba faux article pona Mwanda Ntsemi mabenini asali bino wapi aleli mbongo oyo bozo kobenga Mwanda Ntsemi ba juro yo kolabo ndaku yangwana palais royal par terre ndaku yangwana un collabo sokazaki collabo l'état congolais alingaki a débloqué mbongo apesa pour le moment batonga mais sikoyo ekomi ya ba débat yo awa na poto ofandi na yo soi-disant que o bandaki ko soutenir ye siko na ko soutenir ye sous-souté na moni pourquoi Mwanda Ntsemi akoki ko loba to koki ko solola aye ko solola na ba gauche na ba droite mais c'est un politicien faut ayana nous attester bango auti na clandestinité 2 ans yoko koka ozo koma kaka ba article woko koka bo fanda bandeko oyo bozo koma ba article ba n'importe quoi boko koka longue ya Congo te bozo koma bi komela ba soi-disant ba soutien na ye bandeko izo sala pasi Mwanda Ntsemi azoko funtu kapona peuple wana yozo koma ba article awa ozo lo ba n'importe quoi bo yebi makambu oyo ba soi-disant ba opposant congolais wana ba monaka ata soi-disant Martin Fayulu ndenga zandengwana oui batu bazolo ba n'importe quoi mais azo yoka makambu na ye kuna Congo eza Texas te Congo wana bozomona Congo donc soko sakani ba zio na kama mpwasiki la ba lekio ba opposant wana ya des temps faut ko pesa bango ba respect oui bien sûr bazana bango na ba makambu na bango mais attention ba Mwanda Ntsemi combien de policiers état-major mobimba likolo ya ndaku wana ebeba yo ofandi na kati ya ordinateur na ba article na yo soi-disant ba soutien ya ni Mwanda Ntsemi lelo obalukeli Mwanda Ntsemi nazolo ba kombo ya motuti mais tozomona yango na kati ya media po toujours toza na kati ya media bandeko totika ko distraire bato batu totika makambo wana yango bandeko na biso ba Congo tokweya susu na babuzoba ya bandeko mususu te totala nanu province ya Congo central ba oyo bayebi Congo central soki okei na mawa voilà na mawa soki totali ba péage tozala bandeko ba oyo basalaka na ba péage wana mbongo ezokokota mais na ba poche bato Congo central toujours abandonné les seuls leaders oyo alobelaka pays wana alobelaka peuple wana c'est Mwanda Ntsemi oyo bino ba soi-disant bolingo banda suko ko diaboliser Mwanda Ntsemi mbongo nini oyo ale Mwanda Ntsemi pembeni ya olenga nkoi boyebi yango teke olenga nkoi président ya sensa biso toza libanda mais kuna l'état ezo sala l'état ezo fonctionner ba accord oyo tolobaka soki ba accord ya ba Saint-Sylvestre oyo ba signa mutu oyo azoko responsabiliser yango eza nani me olenga nkoi prisonnier politique nyonso oyo akobima olenga nkoi fo ayamba ye Katumbe kaka oyo bakatumbe oyo ndenge bazokita ndenga kitaki tokomona ina olenga nkoi en tant que président ya sensa balobi o Mwanda Ntsemi pourquoi kaka pembeni ya olenga nkoi est-ce que Mwanda Ntsemi aza président est-ce que Mwanda Ntsemi aza premier ministre est-ce que Mwanda Ntsemi aza gouverneur ya Congo central Mwanda Ntsemi pour le moment a outi une clandestinité ba sengi epa ya l'état pour faut ko sengi epa ya l'état ezo sala na Congo. Bien sûr, tozo loba yango Congo eza na occupation mais na occupation wana l'état ezali. Kosaka na kutute l'état ezali. Si ozo kita na aéroport Anjil ozo sentir vraiment que non l'état ezali. Mwanda Ntsemi eraye faut à se présenter par l'état. Faut à ça là-bas faut à remplir
procédure oyo esengeli fois remplir en tant que député, en tant que honorable. Yango olenga nkoi azalaki pembeni na ye. Est-ce que olenga nkoi akoki ko collaborer na mwanda nsemi nini? Olenga nkoi azosala papier na ye. En tant que président ya sensa. Bandeko botika koya ko diaboliser bato a bato. Botika biso ba Congo kimia. Sokoza moto ekolo mususu bundela ekolo na yo. Lobela mabeya ekolo na yo. Mais ko tika koya ko diaboliser ba leader mususu oya ba Congo. Mwanda nsemi mbongo nini oyo bino ba mususu ba kolo ba article ko banda awa soki ti wapi. Mwanda nsemi mbongo nini ale. Boyebi sabiso. Mwanda nsemi boyebi bisika auti. Boyebi te. Longia Congo alobi na koloba dans 2 mois. Ye abanga kate. Akoloba clair et net. Poste à premier ministre, oui, biso ba Congo tozela ki yango. Oui, biso ba Congo tozela ki poste wana. Ça fait 60 ans de l'indépendance. Ni mu Congo ya premier ministre. Botala. Kakabino, oui, tozela ki yango. Ba pesa yango nani. Media yindaki, mwanda nsemi. Ba révélation ebimi. Ba prophète pe ba bimaki. Ba évangéliste pe no ba donc ba pesa ki pe donc na ndenge na bango. Est-ce que mwanda nsemi ba tie premier ministre ilunga ye wanat. Ba oyo kaka basala pe na Mobutu. Ba to pe perde, ba zu yango. Est-ce que mwanda nsemi bomoni ba tie premier ministre? Voilà ba mensonge na bino, ba article na bino, oyo kaka bozo koma, ba réponse na bino yangwana. Toko yoka bakuna, o mwanda nsemi asali boye, bandeko, bo arrêter makambo na bino wana. Donc botika kocha peuple abatu na ba distraction. Donc botika peuple na ba distraction. Botika kocha peuple congolais na ba distraction. Bandeko ndeko mususu donc azobenga. Ndeko mususu azobenga. Attends, ndeko mususu azobenga donc eza pasi. Pardon papa de t'avoir dérangé. Donc eza pena pasi donc eza pasi. Yango tozolobaka yango donc bandeko na boye ekozala kaka toujours boye. Ekozala kaka toujours boye Congo ekotika la ko avancer te. Yango biso ba nationaliste ba ne Congo. Ba mususu ba lobi ba bena Congo mais eza na problème te. Tozo senga kayango met fois faut ba pesa biso souveraineté na biso ya Congo central pour trop c'est trop bandeko trop c'est trop yango to lobi boye ba Congo tozala together tozala mikamiambwa lekila kumosi sikamina kumosi biso na Paris déjà toza déjà ya kobongama donc toza déjà ya kobongama naza sir ba mois oyo te pardon ba semaine oyo te oyo ezoya tozana ba banderole oyo tokokoma ke ba injustice pona biso ba na esprit ya bien mutu pe oyo akoya ko interrompre biso azate oyo nani akowuta kutu wapi en tant que qui voilà bandeko na ngai donc yango tozalaki na yango nazozela ndeko na biso mbuta ndeko ngalula à partir ya Canada mais alobaki auto ratenga déjà na nini mbuta donc voilà naza déjà direct donc naza direct soko koki ko intervenir mbuta ndeka tolobaki ba injustice na biso ba Congo eleki bakosala ba gouvernement nyonso oyo ezoleka na kati ya Congo central mu Congo azalaka te awa pe na kati ya diaspora tous les médias silence balobelaka yango te mais soko lobi kaka keno biso photo se détacher na kati ya Congo na kati ya République démocratique du Congo balobi eza Congo eza indivisible mais ndeko na muta yebisi yo yango ndeko donc mbuta naza direct soko ko intervenir obengi merci. Donc yango bandeko yango donc tozo continuer koloba toko tchaka moi message ya Longia Congo po biso sikoyo tozo landa idéologie ya Longia Congo po père wana ba diaboliser ye trop
Nlongia Congo ba lobela ye mabe. Nzoka Nlongia Congo aza leader oya yo mu Congo. Aza leader oya yo. Bo ba leader nyonso oyo tozoko soutenir ezali pasi. Ezali pasi. Soki botali bampanzo ndeko na biso. Président ya IDPS ya Funa. Botala ndenga koma. Bampanzo bazalaki na ba moyen biso toyebi bampanzo. Na Kinshasa bazalaki na ba moyen. Mais kala mpanzo siko ndenga koni. Panzo azoko nyokwama. Mais Félix Antoine Kilombo ayebi yango bien. Ayebi yango bien. Ti lelo à ta place ya Malunga nanu pena azute. Pourquoi Azamu Congo? Toko yebisa bango, c'est le moment ekoki bo quitter l'IDPS, association ya Kabeya Kamwanga. Ba mususu ba mona kabiso kaka toza ba tribaliste. Mais ba vrai ba tribaliste, ba tu oyo bazui pouvoir. Ba tu oyo pena bazui pouvoir. Entre parenthèses, du total tu n'attends Mobutu Nazasir et Zalaki Boyete. Mais 60 membres de Baluba oyo nanu baza pembeni ya Kisekedi 60. Est-ce que na IDPS ba Congo bazate? Ba exemple Bampanzo président ya Funa. Asa Kisekedi c'est kuta ko sakanate. Wapi azosala. Pi gouvernement ebimi mais liste moko ezo circuler mais yangwana. Kombo kutu ezate. Et voilà. Allez bandeko. Biso toko continuer boyete. Ba kombo ya ba Congo ti ezo bimate na ba gouvernement oyo. Biso tozo zwa décision mususu. Awa déjà na Paris. Ezala bandeko na biso États-Unis ba benga ki ngai oyo ya Texas. Ke bango pe ba kosala oya bango. Avec ba banderole, avec drapeau ya arc-en-ciel. Oya ba ne Congo. Que trop c'est trop beau. Pesa biso indépendance ou référendum. Yango kokumba biso na indépendance. Toza prêt. Toza pauvre. Toza ba pauvreté. Congo central eza pauvreté. Mais Congo central mérite respect. Faut bo pesa Congo central respect po ba ancêtre oyo ya biso bangonde batu bazwa indépendance. Mais respect ezate. Yango tozo yebisa kabino. Congo central n'est pas pauvre. Mais Congo central, on l'appauvrit. Congo central n'a pas besoin d'aide, mais du respect. Voilà. Donc, Ibandeko, na kotie la bino kamo extrait, oyo ya Nlongia Congo, oyo azoko yebisa bango. Oyo azoko yebisa bango. To landa ye muke. Colonisation. Les Bangala, les Baluba et les Baswahili ne faisaient pas partie des mêmes pays. Nous avions un pays qu'on a appelé le Royaume du Congo. Et les Belges croyaient sérieusement au Rwanda et au Burundi, les Tutsis étaient la race supérieure. Et au Congo belge, les Bakongo étaient la race supérieure. Depuis cette époque-là, les Belges ont beaucoup travaillé avec les Bakongo. Les Belges ont beaucoup aimé les Bakongo. Mais à partir du 4 janvier 1959, que les Bakongo ont demandé l'indépendance de ce pays, la Belgique est devenue fou furieux et elle s'est mise à manipuler les Bangala, les Baluba, les Baswahili et à les opposer à leurs frères Bakongo qui ne les ont jamais nui. 80 ans de colonisation, les Bangala vivent dans le Bas-Congo, ils ne sont jamais inquiétés. Les Baswahili, les Baluba, ils ne sont jamais inquiétés. Nous sommes le frère aîné de la race Bantou. Et les Bakongo, armés de cette conscience, ont toujours cru que les autres doivent venir pousser auprès du frère aîné. Mais depuis que le Bakongo avait demandé l'indépendance, la Belgique est devenue fou furieuse et elle a manipulé les autres ethnies et les a opposés au Bakongo. Voilà. Nasasi bino moko bozolanda wana les grands maîtres Nlongia Congo. Toko continuer koyoka Nlongia Congo. Cohésion nationale
les soi-disant personnes que vous avez, les Bakongo ne les connaissent pas. Vous inventez des choses, mais les Bakongo ne font pas partie de votre gouvernement national. Mais ce pays, toutes les provinces de ce pays sont riches, mais la Belgique n'a conçu que dans le Bas-Congo et un peu au Katanga, et les autres provinces avec toutes leurs richesses sont dans votre potentiel. Et de telle manière que c'est le Katanga et le Bas-Congo qui fournissent plus d'argent au Trésor national. Comment voulez-vous un pays comme le Bas-Congo, une province comme le Bas-Congo qui fournit beaucoup d'argent, ne fait pas partie de votre gouvernement? Mais vous nous avez nargué tout un peuple. En Angola, vous avez tué le Bas-Congo. À Brazzaville, on tue le Bas-Congo. Ici, on tue les adeptes de Bundia Congo. Et actuellement, je reçois des appels partout dans le Bas-Congo qu'on a encore envoyé des militaires qui se disent, parce qu'il y a des militaires de Bangala, Balou, Bassoy, qui sont mariés à des femmes dans le Bas-Congo. Ils disent à leurs femmes, on vient d'envoyer des militaires pour tuer encore les adeptes de Bundia et tuer le Bas-Congo. Voilà bandeko. Donc eza pasi soki tozo lobaka yango. Donc tozo landa bama loba ya balongi ya Congo baza na raison. Baza na raison makasi. Tosil sakamwa vojoyo. En tant que légaliste, les notables Bakongo m'ont demandé d'écrire au secrétaire général de l'ONU de quitter ce pays pour qu'il y ait un référendum d'autodétermination pour qu'on quitte ce pays. Moi, j'ai calmé les gens en disant on ne va pas le faire pour le moment. Nous allons d'abord soumettre notre problème au Parlement. Le Parlement va résoudre ces injustices et le problème sera terminé. Moi, j'ai déjà écrit au Parlement. J'ai écrit chez Kengwa Dondo. J'ai écrit chez Minakou. Les lettres sont là-bas, dans leur bureau, où j'ai dit vous allez recevoir une délégation des chefs religieux Bakongo, des monseigneurs de l'église catholique Bakongo, le chef de l'église Kimangwiste, Némois Nassem lui-même, et des chefs religieux Bakongo, pour discuter les problèmes d'injustice qu'on commet avec le Bakongo. Et on a décidé de tuer l'homme. C'est la Belgique. Voilà bandeko. Donc, en entendant nazo c'est la bandeko mususu wana bakota. Société, ce sont les non-originaires au pouvoir et non les Bakongo. Les Bakongo deviennent très pauvres, ils deviennent très misérables. Les Bakongo quittent ici, d'Angola et qui arrivent à Luanda, les Sao Tomé sont des étrangers, les Cap-Verdiens des étrangers, ils disent vous êtes des Aïras. On chasse ce Bakongo et on les tue. L'ONU sait ça très bien, mais l'ONU ne fait rien. L'ONU sait très bien que les Bakongo d'Angola sont massacrés à Luanda, on les appelle des Aïras, et là-bas l'ONU ne fait rien. Le président Sassou Nguesso, sa milice, a massacré 370 Bakongo disparus au beach de Brazzaville. L'ONU, la Cour pénale internationale, ne fait absolument rien. Ici dans ce pays, on a tué les adeptes de Bundia Congo. L'ONU n'a rien fait, la CPI n'a rien fait. Voilà. Oui, Mbuta. Tous Mbuta. Allô, Mbuta. Matondo. Ah, merci. Donc, direct, on a bantu babidi betabo kila. Mais, okoki ko intervenir déjà dans Mbuta Nzinga. Puis là, toi, yambidi, ndenge to solo laki. Ba injustice leki mingi pona biso ba Congo. Bino batu boza na kati ya République démocratique du Congo. Siko yongeye bwevo vele olobi nini? En tout cas, Mbuta Montu, décision butubuke mbi yimusika yina mubeto ba Congo. Vova dingala. Ngeta kiti vuva Mbuta donc tous les ba Congo. Okandinga vova la français ou dingala. Dingala ou français lenda vova kwa kume dingala sida kala kimendi ambote. Ok, ça va. Alors, ba Congo nyonso tozana donc na sima ya monase donc
et l'autre Congo au dossier a indépendance du Congo central parce que trop des injustices et les kiming donc awa tous a négligé la façon moko tous a maltraité la façon moko pour quoi écouter donc aux a compagnie moko te o ezana droit ya ko doyo so koza mukongo donc soko lingi bozo na compagnie moko boye il faut changer identité ceux qui ont changé identité en tout cas moi bazo ezate ngambo ko ndenge nazolo baboye naza sidisa ba justice on a trop j'ai travaillé dans ma compagnie et même si tu bandi compagnie par exemple na malanga na kimpese na PPC eza biso mutu banda compagnie wana mais et to komi na suka ba mettre biso dehors et ba ya Est Zambie Tanzanie ba mutu tu ba ye ba su ba poste na biso alors et loko bo biso senga ezaka mongo ezaka indépendance parce que trop c'est trop donc toujours souffrir na façon mongo donc il y a ma casse donc ceux qui va arrêter yo et va comprendre dans le Congo vous avez le droit à jugement vous avez le droit à condamnation ndenge nazolo baboye mama oyanga moko lupa botangai azana prison ya matadi na kamulai depuis bakangaye o tuza 3 ans basami sakayete na apapo ya makambuka ko bakangela o ya honorable ni bonanseni donc muda muntu o nazib sabino ke basi eleki mingi donc celle sali na biso ezaka ke l'indépendance du Congo central eza celle pour na biso alors biso nyonso ba Congo tous à la soudé mi quand même pour tous les clubs qui aussi comme la qui aussi tous à la derrière il y a leader na biso parce que lead sans leader ils a lead et la sagesse qu'on nous enseigne vite en tout quand kandonga ya banduko qui signifie la guerre il faut avoir un leader mais non pas la population donc il faut biso nyonso à la cime il y a leader na biso alors malgré tout ça to biso peut ko la té il faut te référer à leader na biso parce que leader na biso aime soko akuza na pomi mais biso pe futo chaye pouvoir amona accord na biso amona volonté na biso pour que yepe azana esengo ya ko pesa ba mode ordre alors pona yango mutapeto nazo senga bino kuna bo diaspora donc feye bango bo réveiller bango biso pe awa toza soudé ba campagne ezo persister toujours la musa ba Congo nyonso o ba se réveiller na combat oyo. Merci Mbuta mais Mbuta biso to monaki awa ba photo oyo circulaki ba photo ezo circuler ba lobi mais ndenge nini longi ya Congo pro Mantiezolo aye ko s'approcher susu na longi ya Congo et en même temps Mantiezolo mutu ateka longi ya Congo voilà bon c'est lo batu quoi Mbuta nini okoki ko loba na place wana et voilà mutu musozo benga ah voilà tozela Mbuta mutu musozo benga ndeko tsela nanu pona Mbuta nzinga ameka ko répondre voilà donc bandeko ndenga tozoloba donc ba Congo tokoki komitika te tout à fait ka Mbuta nzinga ndenga meki ko pesa biso ka mo éclaircissement tika na meka ko rappeler ye aïe na meka ko rappeler Mbuta nzinga zalaka na ligne donc bandeko na ngai solution ezaka moko pona biso ba Congo en tout cas foka katozwa souveraineté na biso fotozwa souveraineté na biso potoza la libre poto ko s'en sortir soki te tozo sala bitumba mo ata na diaspora tozo sala bitumba moko ya ba aveugle donc toza ba ndeke ba kufa misu na kati ya groupe ya bandeke donc azoko voler kaka soka yoki a voler mais azoye bate wapi azokwela na fleuve na volcan na moto ou bien wapi voilà donc mu Congo to longwa na ba idéologie wana combat oyo eza nango susu teke o to bundela non ya de batu ebele bazana ba objectif na bango oyo na kati ya combat awa pona combat tozo sala surtout na diaspora enga nazaka na leader ya mutute on na kati ya diaspora et nazalaka pe combattate naza pe résistante donc na tikala kaka toujours Congo central ekozwa ka souveraineté nango poto moni ba injustice pona biso ba Congo eleki trop donc soki bo bengisi o nkutakani moko boye pona ba musicien ndeka to loba kan okomona ngai mais pona réunion ya songolo mpakala
okomona kangai te mais pona musicien na kozala pona fitir ya bana na biso ezala bien mais pona réunion ya songolo mpakala marche ya songolo mpakala na koyate ça fait 20 ans to sali ba marche na ba hiver to bima to sala ba n'importe quoi awa mindele ba lemba biso na ba balabala donc ezo changer nango kaka et l'autre côté. Donc ils ont changé mbuta donc umbo clair nazali do nazali live mbuta merci donc ekosala kanango eloko te bandeko yango to yaki awa to meka kotalisa ba peuple Congo na ba peuple congolais ke ba congolais ensemble ba lingi na bango ba Congo te ba lingi biso te mbuta naza sirie yo yemoko asala donc asala vraiment kuna atinda kinga ba photo abando sala awa na malanga voilà awa na malanga oya otobenga ngai donc azakuna na Congo voilà awa na malanga o bayebi malanga bayebi ancien entreprise bando sala mabaya awa na malanga bango batu bando sala awa o ba photo na bango yango yo voilà o nyonso do ba entreprise eza na Congo central o na boyebi na bino yango eza Sinat na Kimpese awa siko bango yeyo do bango yeyo voilà bango yeyo ba Congo bango yeyo do ba impayé pendant soki 5 ans atikala kozwa bambongo te mais na malanga oleki Kimpese oleki kamwa bifurcation oleki bifurcation ya biso luozi au poussa ni kamwa ba 2 km ba entreprise salemi kuna ya kosaka na kutu te tolekaki kuna tomonaki donc bande kuna biso ya ba Congo yango tozoloba bokota na ba distraction te ba soi-disant ke ba sali ba soutien moko boye biso toujours tozalaka sima ya longi ya Congo ba soi-disant kaka ba to soutien wana ba soi-disant bango ba diaboliza mbuta sita nsonizeno awa en tant que directeur du bureau politique